Yangondo no zombongo. Sco, mon argent c'est l'argent du sang. Mosala nzambe, abanga kanzambe akupe kokwea. Vous comprenez? Parce que je ne t'ai pas soutenu. Tu n'es pas faux, mais au kouimbe. Mais pourquoi pas nabuka mabolongo nkolo sungande konangai? Que l'homme de Dieu te met à affaire à Dubaï. L'église après ça va dimna ba pesa ba sambe la kate. Kolobate ba église. Ba église ba kendeke, eza ba fausse église, ba secte. Mais église secte ezate ka boze belé, secte za ataboza muki ataboze belé. La vraie église atatoza biso mbale. Tozo banga nzambe oui. Bon ba banga nzambe ba ko sala bêtises on a. Ce sont des sorcières, des féticheurs. Mais batabongo ok na réponse batabongo ça na dim na oliango aye na offrande na olia monter ça o ya bongo ya Dubaï aki ale nyi ake asali akomi mbwa aye na mbongo na ndongo zola na ngai sero zola na ngai zola na Dubaï oye na mbongo na yo pesa ngai yango na kolia na kopambola nzambe ba demone bimi obiki. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolabie mapapu, masope mafuta Toko kesitana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Jésus. Action. Ifada, thank you Father, Charlie Fidèle, voilà, nous sommes toujours aux Kalibakou, on a sur la carte chaîne de les Nazareth TV, 4 émissions de notre table 7, vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba et les Nazareth, je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, pour la confiance au Pessina. Je veux un grand merci à Jiraza Sinakamia, pourquoi pas, à Alain Tiakala, ou à la régie. Le table 7, on a prophète des pasteurs Josué. Vous allez la catapulter au lieu de soigner par rapport à thème naï oiseau le village oiseau de la micro par rapport à thème naï aux Zambie à Tchèque thème des alliés Jésus souviens-toi de moi Zambie Kanisa je suis avec les pasteurs c'est avec nous allons entretenir tout au long de cette émission avant d'abord la première de l'homme de Dieu on sait à la régie à Tchèque vraiment cantique pour vraiment modifier dans Zambie servant de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Encore, encore, encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la. Gardez-la. Gardez-la.
katela katela kaka yambalo ya taba ministre bakokata nazolo bakatela ye losako katela ye losako katela 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 nazomono te nazomono te nazomono te nazomono te sala ngoboye dose tolobi ya tour yoka merci tolobi boye yambalo oyo ata baministre bakokata ata bagénéraux bakosala nini nalobi ata baministre bakosala nini ata baprésident on y va katela ye toke on y va. Voilà, on a eu un plaisir, le soir comme on a Philomène, on a monté ma business de Yombo depuis Londres, pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France, on a eu le soir comme on a le plaisir. On a Giras pour la caméra, avant la caméra, on a présenté les pasteurs, je suis le Kamba. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour journaliste. Santé le nom de Dieu. Santé spirituelle et physique, très bien. Très bien. Nous avons ça là. Moi, moi gentil par rapport à votre union so bazwe libaku ya kolando en ce moment moi gentil ne kolo bela ba et là qu'on a koloba ezali les Nazariens ezali maison mère pona ngai na bima bolanda ngai na 5 continents ndiao yango la servante de Dieu Tiffany Muku Nzamba Pambola akanisela yo. Voilà, c'est ça. Okay, merci vraiment, l'homme de Dieu. Lobby, toute chose commence par la prière. Oui. On ne peut pas jamais commencer cette émission sans prière. Il y a l'homme de Dieu, pasteur Josué, et ça l'a bien par rapport à l'émission. Zambe Nanguya, aux alliés 3 fois saint, aux en capacité à Kosalanios, de loin comme de près. Pour se manifester dans l'émission, Moutounion soit Kolanda, Azal édifié. Moutounion soit Kolanda. Au Kaniselaye, Nabolam, Oyakosal, P. Azalifuti. Tous à la conduite par ton Esprit Saint et servi par tes saints anges au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment, l'homme de Dieu. Tokota, na émission na biso sujet au problème quoi. L'homme de Dieu, Toyoki, au limite thème, Dieu souviens-toi de moi. Pourquoi car Dieu souviens-toi de moi? Thème est belé, tout là, la moukobi, Dieu souviens-toi de moi. Pourquoi car parce que Nzambe mutu alobela kinga na thème oyo fois passé to lobaki sur tout le monde doit servir Dieu et après na retraite to salaki nango et na yoki koloba ngongo koyebisa ngai na Nzambe que je me souviens de vos actions et je vais vous récompenser. Alors yangonde à partir wana Nzamba yo lobela ngai clairement qu'il y a ces souvenirs na bana. Pour ibele bazo travailler, bao réussir. Ibele mais bazo banga nzambe. Ibele bazali ko semer mais bao zelo côté. Ibele bazali ko tamona crainte nzambe mais bao mona le côté. Et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, Dieu veut se souvenir de nous, ses enfants, et de vous, leurs enfants. Donc il veut se souvenir de nous. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Nzambe akoki ko souvenir, Nzambe akoki ko souvenir na mutu ndengeni. Est-ce qu'il y a un souvenir dans juste na bola mozo salato ezaka ke boy Nzambe mona bite tikaka na kanisa mutu na pese bola. Bon. Nzambe asala biso grâce d'abord. Mutu nyos ozala mutu mabe, ozala mutu malamu, tozo bénéficier na moi, na sanza, na mizoto, na butu, puis na journée ndenge tozali bo. Tozo bénéficier na mai et puis na paiement wana oya sali grâce. Mais ezala makambo mususu oyo Nzambe se souvenir biso na bolamu na biso. Ah voilà. Et puis na mabe na biso pe. Parce que devant Dieu il y a des livres. Et ce livre, il a un livre aussi parmi des livres qu'on appelle les livres des souvenirs. Il y a les livres de vie, il y a les livres de la mort, il y a les livres tel. Mais dis-moi, les livres des souvenirs, c'est là où Dieu vient pour nous récompenser ici sur la terre. C'est-à-dire, namabe o salaka, c'est pourquoi les Français disent que
tous ces pays ici-bas. Voilà. Vous comprenez? Moutumabe, il y a un sala quand même. Bon, on a yo match, joueur, musicien, théâtre, nini, bassi, ambiance, ainsi de suite. Mais pour les choses comme dans ma camanzambi, a dit donc on va mettre ça pasteur, aventurier. Problème est athée. Mais un jour, nous allons foutre dans misala non. Ma bezanine. Nous allons foutre à biso, même dans ces siècles, même dans les siècles à venir. Ce qui est grave et dangereux, c'est que nous allons foutre awa na mabe au salaki. Pe ayeko foutre sous na siècle à venir, c'est-à-dire la vie éternelle, foutre pe yo kaka mabe au salaki. En plus, biso bato tozo sala malam na bino. Nous allons foutre biso pe awa na se et puis dans les siècles à venir à foutre pe biso. À foutre, mais l'homme de Dieu Zobakendo Nzamba kangisara à foutre à biso à se souvenir biso na bolam auto salaka na mabi auto salaka. Mais tout que na kati ya Bible te mayo pour la makomi le la trop Bible. Bolam nini o Abraham à sala pour Nzambe à se souvenir Nzamba kangisa parce que Nzamba ebisi Abraham dit tout monde na Bible balobi que non Nzamba apparaître ba mabi Abraham sort la bimana ndako papa na yo na kosala une grande nation na bénir yo bolam ni o Abraham à sala pour Nzamba kangisa. À sala ki bolam te ezali lokola biso nyonso. Olingi Nzamba asala grâce pour ndimela ye obika. Ça c'est une grâce. Il y a aussi sali. Mais Abraham n'était pas béni tant Nzamba ebisa que le ngwana ndaka tata non il avait souffert. Alors à se souvenir na yeti. Dieu est compatissant. Il ne veut pas que nous puissions mourir et aller en enfer. Il ne veut pas que nous puissions souffrir. Mais du moins, il nous appelle tous à revenir à lui. À Benginda Abraham. Abi Abraham bimanda kwa tata na yo, je te bénirai, c'est une promesse. Abraham a pambola maki revanate. Mais tant Abraham a posé ba bonnes œuvres. Hein? Parce que à Benginda Genèse chapitre 12. Verset 1 au Kiti, au Komona. Mais dans chapitre 14, dans chapitre 15. Abraham, dans le chapitre 14, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une dîme à Melchisedec. Où il a sans père, ni mère, ni nini. À qui a bundi, à Zubitin. Mais Abraham, de lui-même, à Zunini, a fait cette dîme. À partir de là, Makambi Bandi a bien. En plus, dans le chapitre 15, au coup de Kenzamba, il y a des choses. Ah oui, Pesanga, il y a des choses. Pesanga, il y a des choses. Ok, si on a pas de problème. Abraham a eu pas de problème. Vous comprenez? Voilà. Nous avons cancellé à Salina alliance à partir du chapitre 15. Aujourd'hui, j'ai fait alliance avec toi. Voilà, ainsi de suite. Pour dire que Bolamoto Salak, Abraham a eu comme on appelle ça matériellement la béni à cause il y a Bolamuna Yesiko ya bandiko ça. Mais dès que nous sommes chrétiens, nous avons bengi biso bisnyos. Abi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, tout. Toye pas naïe. Mais Abinin, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, et lui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Abi, il a des instructions. C'est-à-dire, on n'est pas dans Zambé, on dit Zambé. Tant on dit aussi baptême, aussi vie éternelle. Mais pour être béni, il a des instructions à faire. C'est-à-dire, respecter Badim Nayo, offrande Nayo, soutenir Evran Zambé, Salabolam au commande. Vous comprenez? Abraham l'a fait. Et dans le chapitre 18, il y a Genèse, chapitre 18, verset 1 au Kiti. Parce que c'est notre ancêtre. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Parce que Azala a comme dans moi mbongo, mais Azana moi naté. Vous comprenez? Héritier Azate. Qu'est-ce qu'il a fait? A Monica Batomi Sato Bazoya. Mbala moka seni. Abiboya bole kabongo te bokota. A Koti. Mama Sarah. Bomela bango même lambela bango. On entenda ça la crème balé. Au moins que même crème. Ou avec topé yaou. Et ça la bandaka là. Mama Sarah betango bien ba pesi nzambi. Amelina ba ange mi balé. Ba sololiti ba zeli ba lié et sili. Ndabi Mama Sarah année prochaine en même date au bota mwana. Mota komi na 90 ans. 90 ans. Vous comprenez? C'est que nous avons akanisi mbala moko. Ya bola musoko sala lelo nzama futi pe lelo. On Abraham salavi kaka sur place. Nous avons pas foutu sur place. Abi l'année prochaine, même date aux autres héritiers. Mama Sarah ozobota mwana. Ozobota mwana. Ça qui c'est pas botaki pour dire que Abraham azalaki mutaba bonnes œuvres. Voilà. Et Bible elobini na mokanda Jacques chapitre 2 okokuta Bible elobi boye. Tout le bakana malobate que na lingio sans toutefois qu'il n'a posé acte. Quand on aime, on donne. Hein, vous comprenez? Mais bateau bazalike, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc pour que ta foi soit vivante, il faut l'accompagner par les bonnes œuvres.
Mais l'homme de Dieu toujours. C'est cela que Dieu se souvient de nous à cause de nous, à cause des bonnes œuvres. Et des mauvaises œuvres aussi. Ok, merci. Toujours Dieu souvient de nous. Mais l'homme de Dieu n'a mis mingi. Tokota na makomi toujours to lobelaka sur marmotali Bible. To moni Jésus koyebisa papa, lobi papa na batu nyonso pesi ngai na bungisi ata mon côté. Mais na bungisi kaka sauf l'enfant de moi na libebi l'enfant de prédiction. Il ne fallait pas qu'il soit né. Ouais, il fallait pas qu'il soit né, voilà. Donc mais to zonga to tali nanu to loba muke to tebeka isolo ya Jida. Jida azaki kesi osimaki kesi église o banda nzamba bano pesi ba ofanda bano ko gérer mbongo. Mettons Jida a bunga kinzela tekaki Yesu akoyaki na lisumu po niti nzamba kanisaki bolamu o Jida sali. Bolamu nini Jida sala? Jean chapitre 12, verset 1 à 6. Voilà, parce que vous provoquez ngai. Ah oui, il faut t'entendre bakomi. Là tu m'as provoqué. Bola moni Judas sala. Bana bomba kesi. Totanga sikoyo yoka. 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe se trouvait à la table avec lui. Marie ayant pris une livre, l'anda bien, d'un parfum de nard du grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. N'avez-vous pas compris? C'est-à-dire, Yesu azalaki nandako wana oya Simon Pierre, le papa Simon, les pharisiens, et Marthe aye na parfait à chair. A sali service, c'est-à-dire a pesi Yesu. Mais Judas Sikuna a dit, oh, quelle perte! Il fallait tous vendre parfois tout teka comme ça, bon, on peut ça va pauvre. Bible le bini. Non parce que azalaki ne se souvient na mawa pauvre, mais il était quoi? Voleur. Il volait ce qu'on y mettait. C'est-à-dire, ma bonzo va me tia. Badim va me pesa Jésus. Bambongo va Yesu banozwa. Judas mtazai kesie, abane ko sani. Koyiba. Siko sema sa moyibi. Yanzambe. Jean chapitre 8 verset 44. Okokota. La semence ya moyibi ya semence lukuta eza nan. Ya diable, vous avez pour père comme le diable parce qu'il a été meurtrier et menteur dès le commencement. Donc Judas était un voleur. Voilà la semence. Un apôtre voleur. Pasteur voleur. Prophète voleur. Évangéliste voleur. Sœur en Christ voleuse. Bajida. Au moins si on zamba fouti yango si on a le koso mbongo na muyibi akepe ko sani ateka Jésus ateki bazimbongo. Et même na liwa si on zamba canceler na makamuni ya bien to ya mabe. Si on yo lobi ka canceler o canceler na nini parce que bengana ba demo chasser les démons ezado mais soko za ndoki oza muyibi oza ni nzamba o canceler na kindoki na yo na muyibi na yo au futo na muyibi. Mais l'homme de Dieu, est-ce que ça peut arriver que non, Mouto Sali Bolam ou Koufi Sanzambe à se souvenir là? Ça peut arriver. Comment ça? C'est pourquoi dans la vie il faut éviter des erreurs. Hébreux chapitre 11 verset 13. Okotanga, totanga kasi. Oyoka. Nzambe azali malamu, nzambe azazobate. Nzambe fa kanisela yo. Soko Sali Bolam ako kanisela yo. Chapitre 11 Hébreux. Verset 13. Yoka makam Bible zoloba. Et le Bible. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises par Dieu. Ce sont les mêmes personnes. Moi, pourquoi? Jérémie chapitre 17 verset 4. Et le binin. Par tes fautes. Yoka? Par tes fautes. Tu perdras ton héritage à cause de tes fautes. Et je te serai asservi par tes ennemis. Donc, on doit comprendre ce qu'il faut. Il faut éviter des erreurs. Mais Moutou, Oyaza Simbu. Oyo Abangi Nzambe.
au semé au sali mabete ce qui lui est nzambe afuta ta bana nayo ndenga afuta ka ta prophète. Un jeune prophète, un prophète est décédé et atiki banyongo atiki mwasi na bana mibale et mutanyonga yepo na zwa kutu bana bakemba esclave. Maman n'a pas le prophète Élisée. Ah, papa, souviens-toi, mon mari craignait le Seigneur. Mais il est mort, il a laissé une dette. Mais voilà les créanciers venus pour prendre mes enfants et les faire esclaves. Abi, maman, osana nini nandako. Abi, nazaka na mafuta. Abi, kende nandako. Zwa mafuta na sombata ba bidon, ba tonneau. Bando verset ti au commande. Ake asali yango mama comment une femme d'affaires mbala moko vous comprenez a fouti nyonga tikala mususu ba vivre à cause ya ba bonnes œuvres ya tata ya kufa ki wana nzamba fouti mais oui yango bolamu pour la kate éviter mabe ya David abomi moi ça sodan abomi sodan n'est pas moi si na été mais bolamu David yesala que nzamba bomete atiki abisi l'homme c'est l'homme au cœur c'est pourquoi il faut oyeba ko banga nzambe ko sala bolamu. N'a pas son verset. Job chapitre 22, verset 21 à 30. Il faut autant un verset. Puisque Batumingi, t'as ôté dans le Bamakamoko. Comme ça, les inédits de l'évangile. Mais ils ont poussé dans le bas. Job chapitre 22, verset 21 à 30. Ils ont provoqué. Motafanda qui n'est kimia. Natangi. Yoka. Soko sali principe oyo. Nzambe na ngai. Bon, batela monoko na ngai. Nazama kwa bato bazolanda. Ba se bandengi moko. Natangi. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Première chose. Motazo ko s'attacher na Nzambe ozanini? Kimia. Tu réjouiras ainsi dit bonheur. Oyoki? Yango ba masoki na kangama na yo Yesu. Pona yebi okosala. Soki na kangama na yo Yesu. Pona yebi yoko sala. Soki na kangama na yo Yesu. Pona yebi yoko sala. Soki na kangama na yo Yesu. Pona yebi yoko sala. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de Thor. Oyoki? Zwa wolona boaka na poussière. Boaka ngo nani na mabanga o ezali ni ya mai. Oh, libanga kaka Yesu. Mai kaka yoana na parole. C'est-à-dire tu dois prendre ce qui est précieux pour toi et s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Tu seras rétabli. Tu kana tanga continue. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Parce que occupé c'est pas naït. Yenda comme siko bozuna yo. Akofu ton dengeni. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répandra le succès. Succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même les coupables qui devraient son salut à la pureté de ses mains. Il délivrera qui? Les coupables. Donc, yo sali bola muboye consort un jour, tu peux tomber aussi. Parce que un jour tu peux commettre une erreur, mais Nzamba peut effacer à cause de tes bienfaits. Mais l'homme de Dieu, tu vois toujours l'émission l'homme de Dieu, est-ce que ceux qui Nzamba n'y a se souvenir, il faut qu'il ça sera bola mon église. Parce que toujours mon appel, tout ça l'année bola mon église, tapé ça aller ça bon félin, aïda bavev, aïda ba tout moro bazanga bozu meilleur idée. Est-ce que ça sera obligé ça la bol? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nazo fungolelo komoko yoko. Bola muto salaka. Matthieu chapitre 10 verset 40 à 41. Et l'obini. Onyon surtout au sala et pas dans Zambie, au zana récompense nango. Celui qui recevra un prophète en qualité d'un prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui recevra même un petit disciple parce que en mon nom, il recevra sa récompense. Celui qui vous donnera même un verre d'eau à cause de moi. À sa récompense. Vous comprenez ce que ça c'est un. Deuxième chose. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Voilà mon canard proverbe. Oazo pesa nzambe oazo pesa kosunga babola. Azo défi sa nzambe. Or nzambe alobi nini na mukanda romain alobi nini? Qui lui a donné le premier qu'il a recevé en retour? Nani a défi sa nzambe afuta ye. Ko défi sa nzambe na ba pauvre. Yo zo défi sa ba pauvre c'est bon. Ya on a vu no fungo la parenthèse. En tâchant avec des pauvres.
il y a d'autres pauvres, hein. Aza pauvre, bon, punition en Zambie. Et pauvre, bon, c'est au PC, récompense les athées. Mais au comment on a ma camp. Zamba loba nanga phrase. Soko le kisi mawa, ko le kanga. Au coup, t'en as pas problème. Comment une maman pasteur, on a kotanga combo parce qu'à témoigner, aloba eleka. A Kengazana magasin na ville. Na ville magasin. Mbongo belé. Mais à quoi ndenge nini? Pauvre, mutakwe sai. Comment? Mama sisi koteka. Akangi magasin, mbongo nyonso na saki. Amati na mutuka okiposa mai, abengi mona mai. Mai 1000 francs non? Oya Swista. Swista voilà. Apesi 1000 francs, bazongi c'est les 500 francs. Vous comprenez? Il y a du mai. 500 francs bazongi les papa moko ya pauvre. Maman, nzala, maman. A 500 francs na apesi. Maman merci, nzamba pambola yo, maman pambola pensa. Merci maman qui. Est-ce que maman na sali mabe? Ça sali bien? A sali bien, mais pas na nzamba sali mabe. Comment ça? Ah, expliquez. Pauvre wana, akanga maman na bozina il y a 20 ans. Et maman physiquement aye na magasin, ateka be perte. Asala be perte ti magasin koi. A fermé. Akede fambongo na finka. Finka ba déficier. Ameki ko sala nyonso bouf ekoya. Ako ko futa te, finka ba ko saisir lupango po bateka. Parce que a hypothéca qui parcelle. Ti bande ko ba sangana ba luka nyonso tout. Et maman tombé malade. A obi ko chuter. Amela ba kisi akomo vivre, aviko vivre. Amela kisi a vie. Ti maman ko koteka mikate na nguba na coin. Ndako kota sécheresse, pauvreté extraordinaire. Ba bondela le côté. Mais jour to kutana kina maman. Nzamba talisinga maman. Yo zala na mbongo. Mais na zomo na mutu moko o kabela kai 500 francs za pauvre. Somba ki mai. Mutu na kangayo. A papa, a mukolo. A talinga wi papa. Tango lobi na kanisi, papa moko na zando. Na reconnaître yango. Peso na kezano na mona kai. Abi ye mutakanga mbongo no ya 20 ans. Papa na zandoki atonga ba immeuble, so mutapese mbongo. Ya ja senini. Akangi yo ba chance no tout. Kuna za riche mais koto yo pauvre. Vous comprenez? Ay papa si connaît ça la nini. Na bité ko agresser té, izama kama molimo. So va agresser bo na l'état au sale le côté. Mais to bon de la zan pour na nzambe ya zongi selo bozina yo. Pe abikisa yo. C'est comme ça. On a prié. Mais une chose, tant que tu pries ici, maman qui ngana moninga nga to telemi wana kite bandi jour mususu. Mama zoya nga na lobinga. Nzamba yebisinga. Abi yebisa ya pesa $50 azana ngona saki nayi. Tanga komika papa, bonjour papa ngabia mama sango nini? Mama pusana na mama pusana. Nabi nzamba yebisinga. Ozana $50 bakabeli. Pesa ngango comme ça nzamba pambola. Abi papa mutakabeli ngai mutazalaki te. Et puis yo pozalaki te na bangi zambe. A hésité te afungoki kasaki yango papa. Ngabi kota na nzamba pambola. Ngaza libanda akoti na. Prière si na te si to bondeli. Maman téléphone bando sonné. Et bando sonné. Moya ya mbeza te. Après prière tanga bimi sonné ba mutu moko. Na États-Unis atindele $2500 du coup. Oh là. Abi na lalité na kaka na tino mbongo na tino mo don na kokitale na tino atine $2500. Tala maman linga piqué crise na nzela. Vous comprenez? Ouais. Nzamba bandi. Et puis nzamba bikisa na malade azalaki na. En plus à partir en ande maman ayiko salini ko fungwama. Lelo azoto nganda ko étage. Afungwama makame fungwama bala moko. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Oui. Pour dire que voilà. Na victoire nous toté na lingwa là. Na pesa par exemple. Na komi na kiti na victoire. Ba pauvre bazalaki mibale. Moko koka. Na sani na ye asimbi. Aosenga. Avant comme pas koka ona papa moka mukolo afandi pe na sani azosenga. Mutazali boso na nga pesi 100 francs. Et pas papa. Muso pesi 50 francs. Nga na zoya na bimisi 500 francs. Na bon na pesa papa. Oh, mbongo na nga ezambonga makila. Na kanisa otuna nga pona ni. Kasivo makila skona ngana ba makila ni makila zolo bina makila sacrifice. J'ai sacrifié un homme. Pona ko na mbongo. Oh boma mutu. Yoso boma mutu tenga na boma. J'avoue. Na kanisa otuna boma nani?
Ayo bobo banani. Oh, na bobo mutu. Mutu nani? Mutu Jésus-Christ qui est mon père biologique. Ah bon mieux. Jésus-Christ. Na sacrifié. Na croix. Na croix, makile tanga. Yango ndo na ozambongo. Siko mon argent c'est l'argent du sang. So lingi ba verser na pesa ba verser. C'est dans le bateau continue. Tu continues. OK, ça va. Nde siko mbongo so ekomi na mbongo na yo. Na pesa déjà avant na sisa. Na pesa bino piste solution. Au moins chose mbongo. Il y a un esprit kati na mbongo. Ba bengi esprit ngo maman, ils ont la Bible. Ya on dit Yesu azoba on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Hein? Maman na nzambe ici mbakate. Il faut maman comme un serviteur non yo comme un maître na yo. Alors, il y a un esprit na mbongo. Mbongo ndenge zabo ndenge to mona mbongo. Omoni mbongo ndenge zabo. Esprit ezalaka na mbongo. Papier mais il y a un esprit na mbongo. Comme nango maman. Mais soko zwi mbongo ata bakabeli yo ezala muke ezala ebele. Kaka dès que zokoma na maboko na lokolo eza ya yo. Mbongo ekomi le sang de Jésus. Et si non. Ah voilà. Na continue. Ah, là mais on continue à mon qui est au débat qui sont sous dans tout là. Kasi na kati na faire parenthèse on a continuer. Oui. Ce que mbongo tango ba pambolinga na salika bongo mbongo yo makila na Yesu esili na tina poche. Tango na comme papa na pauvre ngana okike na pesa ye selonga na bimisi 500 francs. Na pesiye ole kazwa ya talinga nelongi. Tanga talinga nelongi ngape na tali miso kutana te mbongo note na zwate. Ngape oh papa. On a payé 50 francs, non on a payé 100 francs, on a payé 500 francs. Aux oboya. Habité, nous avons noté. Oh papa. Mais oh 500 francs na payé. Eh, boni, na lingité. Ngabi oh. Katanga na lingité. Tant on a vu oh, na mon ambamoko, papa on a très riche na ténèbres. Ndoki makasa tonga ba gratte-ciel. Oh, ngai papa okozwa. Ouais, na konsote. Quel est le bon na yo ngai okozwa. Oh, c'est quoi ba fazer bazaka na ka place na ya place de bana ka liboso na ai ba fazer ba ye ba on a discussion ba on ba ye po ba la ngabi papa yo zandoki ba to so ba pesi yo moi 50 fois manini yo zo kanga ba chance na bango c'est pas bon mbongo okozwa yango ah balingite oh tala moka zikure papa pesa ngai aboto lingai mbongo papa pesa na ko fala oh ko ka spectacle na papa pesa na botoli fazer na disons na poche na papa talanga banda lelo soki na kuti jour na kuto aw okufa oyokinga na mwana ko sisa to oyokinga oh isili kende aki batwa endoki alingana ke na zui transfert na ke soki yo mutu kasi ozana miso setité parce que ozaka na miso to ve mi balé to pe miso mine il faut za miso seti chose à la mise sur cette idée. Okusuka. Okusuka mabe. Vous comprenez? Mais moi tu comprends pas. Na décourager bangote, na opesa piste solution. C'est-à-dire on a okaba, na mukanda actes des apôtres. Ezalaki na panier ya aumône na église. Au moins si on peut se monde, au monde ils ont offrande ya babola. On tient na panier l'église. Ils vont prier, les pasteurs vont prier pour ça. Baby, bakeko kabela, babola. Là Moutaloko, azate. Mais bon, là, pour sa lantation. Ah, merci beaucoup. Je pense que vous comprenez. On a fait une parenthèse. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Nous avons une question. L'homme de Dieu, est-ce qu'il peut Nzambe à se souvenir na basali na ye basali ya Nzambe est-ce que Nzambe ko souvenir parce que na mboka na biso tali basali ya Nzambe bazotambola mabe lelo ba conflit bolingo on Nzambe bando te ya biso ezate entre les serviteurs de lelo to mo na ba vaseline bimi ba zawadi ba bimi ba to belé ba peniel et tout ça ba bimi est-ce que Nzambe to mo na pena ba église ba pasteur wana bazo kumisa Nzambe bazo ba délivrance Nzambe azo sala ba ndimna ba bazo kangoma est-ce que Nzambe peut ko se souvenir na ba pasteur o ba lelo bon, s'il y a des vrais, il y a aussi des faux. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ça, c'est un. Ce qui est fausse église, c'est la vraie église paysanne. Mais rien n'empêche que Moussala Nzambe, Abanga Nzambe, a coupé Koukouya. Parce que la Bible nous dit que 7 fois le juste peut tomber, mais l'Éternel lui prend la main. Il peut se relever. Et aujourd'hui, s'il se trouve qu'un juste a quoi ce que Bissoto Sala, Nini, Jacques chapitre 5, Totanganano, Nini. Batualika ko condamné mutupe ya Nzamba ko pe ko beta shit abeti shit siko biso to sala nini voilà Nzamba futa kabiso yo lokola omoni ke o combattre basala Nzambe o komona pe nini ko yela yo OK natangi
Jacques chapitre 5. Yoka. Mes frères, bon, verset 19 ouais, à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et courira une multitude de péchés. Si tu as yo, bah frère, tu as ainsi de suite. Mais yo, au quoi sami. Mais ngai ko quoi sama na yo et comme enseignement pour ngai. Et comme il a le can internet pour na zo ba vie. Na exposer ma be na yo. Hein? Na lobi ma be, na dénoncer, na sali nyonso tout. Na sepelit, ba to ba moninga bien. Yo sali ma be, ba to ba condamner faux pasteur, aza escroc, ba fingi ti et si le problème est até. Mais tango yo ah nzambe limbisa na sala ki ma be na ko tutu, au telemi ozongi na nzela. Vous comprenez? Nzambe peut rétablir yo ou avancer. Mais ngai oye koleya nzambe sala poyer langa et aussi plus pire kole quand même yo. Vous comprenez? Parce que je ne t'ai pas soutenu. Tu n'es pas faux, mais au quoi imbe. Mais pourquoi pas na buka mabolongo nkolo sungande konangai? Vraiment quoi ça mi Seigneur, zonki se nanzela na bonde le point na luki yo peto kuta na ndeko. Au moins loko sala ki za mabe. Faut pas usala boy. C'est suspension, mériter suspension, mais talabo na l'action c'est là de kolimbisa et tout. Neti to moni de ni sinama ikalambai ba sengani ba pardon ba se réunir ba yokani. Mais ya kondana ki moninga siko esuki nini pana. Au moins siko. Donc yango siko eza mabe. Biloko na eza malamu te nzamba sibela na moto. Ça fragilise le corps de Christ. Ça fragilise la puissance, même la foi. Ils ont même ils ont découragé bateau. Vous comprenez? Pour n'y pas sango ezala bongo te. Sango ya saint oyo na sango ya saint oyo. Oyo so akwesa mi sango akolega te na TV banda koloba mabe ya sango bomoni aza fo sango boy. Te ça la matin parce qu'ils sont bien enseignés. Ba vaseline bimzamba ko se souvenir kana bango. Tala, il y aura toujours des occasions de shit. Yango na zolo baké, il y a des vrais, il y a des faux. Vous comprenez? Mutu so ka lingi a dénigré a coupé ko ça la montage. Tout qu'on peut cause à la paix vrai. Mais ce n'est pas de la sorte qu'on peut agir. Hein? Il y aura toujours des occasions de shit. Mais malheur à celui qui est la cause. Nzamba lobinin. Mutu abongo bazo asinga. Bakange na kingo bakangi libanga ba boite ne ba. Voilà bazawadi. Te ngana tangi ko mutu te za. Na o il répond à ba question na yo. Parce que vous répondez par rapport à mambolo ba yeke grande ndenge non. Ah non, ngana ebite na ebita zawadi ya mupiti. Ah voilà. Na zolo baba question posée, je suis là pour répondre à toutes les questions. Vous comprenez? Muta zo ya pona toute soli baku yo kuya. Mutu abongo babi bible bini. Bazo a chaîne bakangi na kingo. Bazu bakangi banga ya munene babwake ne ba. Siko au moins siko so kufi physiquement mais spirituellement au kufa. Penza ma futa ma be. Ah oui. Mais ce que aussi un pardon, ça m'a aussi souvenir. Eh bon, il est le Dieu miséricordieux. Ceux qui a saigné pardon sincèrement, là Dieu peut les rétablir. Mais l'homme de Dieu, tout n'a osé qu'il n'est qu'à avoir d'abord tout le dé qui soit tout chité. Et tout son aïe sur les colossaux des miibi. Muib oh nzamba se souvenir qui n'a avec un yo na bokondi na aucun. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que bon homme ni muib na sala qui. Ça c'est à reconnaître Seigneurie naï. Quand on reconnaître il y a des gens qui peuvent reconnaître sa Seigneurie, qui croient en lui et il est sauvé. Abiki parce qu'il a reconnaître Seigneurie naï que celui-ci c'est un innocent. Asali le côté babomier. Nous avons yende nzambe. Nkolo kaniselanga itango kozonga. OK, l'homme de Dieu tout beta affaire ya Dubaï. Affaire ya Dubaï ikomi ko circuler na kati ya monde atier. L'homme de Dieu lelo komona ba fille bazoki ko ba Dubaï ko sala ba salvi ko kuma ba mbwa ko lia ba salité escapé baza ba fille so traner bango pe ba fille ba ya église ba pesa ba 1/10 na bango ba pesa ba 10 na bango ba pesa ba 10 na bango ba pesa ba sambela kate koloba te ba église ba église ba kendeke eza ba fausse église ba secte mais église secte za te ka boze belé te secte za ataboza muki ataboze belé la vraie église atatoza biso mbale tozo banga nzambe oui bon ba banga nzambe ba ko sala bêtise on a te ce sont des sorcières des féticheurs ko sort na bango ezanini mais bato bongo OK na réponse bato mo soye na dim na oliango aye na offrande na olia na oté aye pas bongo na parce que j'ai reçu plusieurs même ici aussi j'ai reçu plusieurs et je les reçois à Zandumba à Zatel na ville à Landinga aye a bongoli motema voilà aye linga offrande akabelenga $200 mais mbongo auto zo mbongo kindumba yo ebi mbongo ya kindumba na ebi pesa ya kindumba liango et na lia bongo na besoin de sandine na c'est hypocrite comme d'autres pasteurs le disent
donc moi c'est Ndumba nini to asimba te aya te aye asimbinga na bondeli milimu akwe milimu abebimi apesinga liboza na lié mais na teye na opesa preuve Ésaïe chapitre 23 verset 18 yo pe bible zate pour loki bato baloba ke nazolo ba makambo yo Ésaïe chapitre 23 verset 18 ba bible na peut-être osimba ba point faible na yo natanga taka voilà yoka bible mais son gain et son salaire impie seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés, ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. Oyoki? Babi salaire à moi c'est Ndumba. Ezanini. Aya nango po eza salaire na biso. Lifuta bafuta ga eza salaire na biso. Ya salaire na bino basala. Tosoma bilamba, tosoma mapapa, tosoma mituka, tosoma mapango, tokolia tokomela. Mais une chose, le col à Marie de Magdala. Moi c'est Ndumba, ake azu mbongo kindumba. Asoy parfait à chair, aye pas na Jésus. Jésus étant qu'un homme saint. Pour nya boya kangote. Batu kutu musobi sokai bakamosa zo simba ye. Alinga kutu abenga na ye. Dadi aza impidique, aza péché. C'est un péché. Est-ce que Jésus a péché? Mais Jésus a ndimi yango ateye pe abongoli motema. Voilà, c'est ça ce que nous faisons, c'est ça. Oh ya bongo ya Dubaï, ake ale nyi, ake asali akomi mbwa. Aye na mbongo na ndongo zola na ngai sero, zola na ngai zola na Dubaï. Oye na mbongo na yo. Pesa ngai yango na kolia, na kopambola nzambe ba demone bimi obiki. Penza ma pambola peso libala ninga pesa sero msusu. Azana ma campagne siko. Pesa libala. Sio na komi kona mena ba ya mbanga lokola mokonzi. Na mobali ne penza yo ka moto malamu. Au niveau de mon carburant, $100 à carburant. Ok, ça on peut pas bien. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, comment nous avons eu au Sambela. Je suis un évangéliste et je suis prophète. Donc, Nazaliawa, Nazo Katala, Kokatangate, Nazo Lobabo, Ndeko, on s'est retrouvé dans un problème. Tango Yangoyo, Obenganga, numéro Nanga Yangoana, plus 243. 89 91 91 055 Bengangai plus 243 9 98 17 18 54 Benganga Tobon de l'ensemble pe on poser acte moko ya bien et pas dans un point nzamba futa yo pour tozo sombe l'ensemble lupango alors ezala mutu oko contribuer na moboji ndenge yo moko lingi tindela biso atanda ba numéro ou numéro à compte bancaire. Comme ça, tu fais le compte bancaire. Tu sommes les Nzambe Lupang, Nzambe Futayo. Voilà, et là qu'on a colobé. Bon, sommes les Ngate, mais tu sommes là, Nzambe Lupang. Vous avez besoin de $250,000, même $200, de $200,000 pour tout sommes là. Basuni, Nzambe, sommet Nzambe Lupang, le pasteur Joshua Zate, église comme il y a famille. Parce que la plupart, il y a des églises à RDC comme bon, on a selon Bango. Mais église, il y a église, ce que je dois faire, ce que je dois dire. Voilà, c'est ça. Pendenge zaboué, ngai nazali nani mokambi. Après ngai moto azali. Vous comprenez? Soki nga nazate moto azali oya kokamba. Ezate ke yo injustice toni tetete. Awa ezande za. Église comme nene pasteur Joshua. Tona lebi tona beli mwana nga ya ni ajouté. Soki nde nzamba bengi mwana nga biologique. Asala ni na remplacer. Là il faut nzamba lobela pe batu nyonso. Ponzamba banga mututi. Hein, on comprend? Là ça va. Mais si nous embêtés, en tout cas, ndenge ototiaye na mikanda et kotika ba bongo ici. OK, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya numéro ya pasteur Joshua Zana Bengae Bosolana ba question on a tunité aza disponible à Bosolana. Ako il y a no labino né toujours je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Moukoya. Je dois aussi un grand merci na Jiwazaki na ma caméra Alain Kiaka Loboko Nzambe Babi le 17 mai. C'est mon anniversaire nabi ki pasteur 17 mai anniversaire nanga. Après émission nous avons cyclé le 17 mai entrée à Afdel. Oui date historique. Oui le 17 mai nabi que non va te beli maman Esther depuis France nabi que non vous la mukoloana pourquoi pas la servante de Maman Tiffany Moukoya mère boss toujours rendez-vous à Ramoko le 17 mai elle est toujours dans l'obara toujours fois bachala vitamine collé merci vraiment l'homme de Dieu pour l'invitation. Je dois prier pour les gens. Oui pas de problème la tiki l'homme de Dieu. Après les binos, moi avec vous, on se retrouve à la prochaine fois même numéro. Au revoir. Salam à tous,
soza na mafuta simba mafuta osimba maboko na ngai to mai si poza nango te c'est pas grave je vais prier au nom de Jésus miracle s'opérer onction nzambe lata bino na kombo na Yesu nzamba futa bino pa kanisela bino na bolamu nyonso bosala pe bozo sala siko pe oboko sala au nom de Jésus miracle est opéré car l'onction brise les jours bo vivre malobo na lobi na kombo na Yesu amen. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oya mona na katembeni mama kandelobi Kolapye mapapu masope mafuta Toko kesi kana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Aza mwana moto te po akosangai Abongwa ni pete